mbote na bandeko nyonso bazuli bakwa kolanda biso na mokolo na lelo na émission na biso tosolola yango na Mamour Lumpinga ya Mamour apesi bino bambote bisika bozali ya Mamour balobi ndeko mwasi to nzambe atombolaka nzambe ya lola pe nzamba Israël nzamba bomoi na grâce pengolu po ete kolala kolamuka bandeko nanga ezalaka butite wana yo moninga na yebo eto bengani dete position eza ndenge nini tokutani vraiment ezalaka sujet na ngai ya okumisa nzambe wana yo moni ngai nga nazomona yo eza na bandeko bazobenga nga mamo yango yo so babengi yo na pele video ya mbaka te yo kaka eza sujet okumisa nzambe me biso mpe tolingi tokumisa nzambe tomona yo te mpo tokumisa nzambe ne maman na bino akimaka nekuta appel vidéo te bandeko mosusu ya Congo Brazzaville bomona inga non bomona inga vraiment nakimaka te parfois tu m'appelles je suis un peu occupée parfois tu m'appelles naza place moko boye peut-être na koyamba te appel vidéo moi parfois na tindeli yo message vocal vraiment si j'ai nanga okumisa nzambe komona ba dérangement na nyonso tout et ça la nga wow et ça la nga bien vraiment nzamba lola azwa lokumu aotindela biso bato sorti nyonso tout tozozwa eza na bato babenga ba pona ko déranger eza na bato babenga po bakumisa ka nzamba lola eza na bato ba ya mamu nzamba bien nzamba kitoko vraiment bandeko nanga toziso kaza kokumisa nzambe na loembo kitoko to se retrouver jusqu'à après. E bande kwa Mamour wana yonde alpha pe omega yonde nyonso ya motuya tango yaka pinzoli ekauka yango moko balobi basusu bazwa libaku ya kozwa lobiko na Bethesda ba misusu bazwa kina bango lobiko wana mesenga ki mutu moko boye ba ebisa kaka prends ton lit et marcher ya ba misusu basimba keka misu ya esenga ba misu ba ebisa kende ko mibwaka aya mususu balobi bwaka mambala sambo pour lèpre elongwa aya l'humilité précède la gloire l'orgueil précède aya tala général Naman soka sala kilo lendo ya lèpre linga ke tondeka na nzote nga tina misu général Naman atala kitalo binami bwa babibwa kama Giu 7 fois. Yaya liboso na nzambe to mibwakama. Liboso na nzambe to kila. Ba pesi yo na balobi tozo gêner église mobimba. Eza likambo na yo nanga yo génaka na yo te. Ozo pe na église yo ka yo kuna. Alléluia, alléluia. Bazo kanza pena babi oyo. Ndoka fufu ebele. Metango likamero komela yo obengi mosali na nzambe. Pai tanga lobi ki to gêner pai tanga lobi to sala boy to sala ya yo liaka dim ozumwe loko maboko opesa mwe loko na église et puis lo sexanga la plupart abato balingaka misala ko faire avancer misala na nzambe te bango nde bayaka na ba problème ba pasteur ba bondela pona bango to ko sola ngona mamo moko mususu la plupart des gens kaka bazaka na ba critique pasteur alinga mbongo pasteur asaba ezaka bango bato bayaka na misala makasi bango bamonisa ba intercesseur passe bango bato basala na misala makasi bande kwa Mamour wana bozwa ki occasion na biso ya kolanda biso lisu na mokola lelo occasion kitoko nzamba azobongisela ngai na yo tomona na raboye tosolola raboye po tosolola ngo kana Mamour ya Mamour alela masolo ya Mamour alela ba papa ya Mamour alela ba maman alela ba jeune sœur alela ba jeune frère aïe ya Mamour mama ya bana nyonso mama ya tosolo lango mama pe ya yo wana yo lingara o participer au monaka ya Mamour tinda numéro benga ya Mamour okota na groupe na biso WhatsApp mais groupe ngo pe batu bakomi ebele yo ya Mamour kotanga na groupe kotanga s'il vous plaît ande konanga ono sobozomona na okota na groupe na olongola so na moni âge na yo kuna tolobela makambo ebele ezo senga vraiment ba âge musu te toza ba mabo boti o nga na olinga na flora na ngai te o nga na olinga na dimerce na ngate o na olinga pe na mwana mutu te donc na kolinga te ke lelo ba parents ba vai na ndaku ba mona téléphone ezo sonner ba makambo parce que toza na lundi sujet mususu mardi mercredi jeudi vendredi toza na ba sujet sans tabou le quoi la vendredi ça ba sujet sans tabou ça na bande on a biso balunga ko yeba makambo ebele
comment on vivre na mwasi ya munoko solo, comment on sala pona éviter mobala mapeka solo, comment on sala pona eloko be pona nazana mobala linginga. Mais azana ba défaut boye to kotaka nango na ba sans tabou ya ba vendredi et samedi to zara basta en ligne. Vraiment essayer ngaba na mike baza escape so tozalité et dimanche ezala ba divers et puis to ba partager parole de Dieu. Donc essayer ngate ba na mike baza en esika wana po ezala makambo biso to kolobela mwana mke ba akoyeba peut-être ko ressaisir te abana koloba n'importe quoi bisika ba parents bazali. Non, biso to zaba maman tanga azo éduquer a éduquer eloko ya malamu. Vraiment bande ko ya mamour. Kolia na mwasi kolia na ndoki. Bongo ba papa na tuni bino. Kolia na bino eza kolia na nani? Vraiment merci beaucoup pour la réponse na bino. So peut beaucoup répondre nga ba numéro eza affiché na boye bisa biso. Kolia na mobile eza kolia na nani? Ba mama kolia na mobile eza kolia na nani? Po kolia na biso eza kolia na ndoki. Vraiment bande ko nanga ya mamour wana tozongi lisusu na makambo na biso ebai koleka tozongi lisusu na mokona lelo mais ya mbona loba na présenter na ba excuse na ngai na libota na nga mobimba ya tosolo lango na mamour bande ko nyoso bobenga kande ko na bino mamour bande ko nanga na présenter ba excuse na ngai téléphone ya musala ekoya kinga na mai tango na osala musala e ko zo moi problème oké et yango nde sala ki que ba opinion na bino nyoso botinde ya ki mamour boyoka yango te. Vraiment nazo présenter ba excuse nanga et pas ina bino bakenda ko bongisa yango et bongi téléphone et bongi main bino mo boye bi kaka téléphone soki ko ipe na kata maya savon et puis ndeko sokola vraiment bilamba nazo nika bilamba na yeba ikutute que téléphone wana ezaki place wana. Vraiment merci beaucoup, bonne compréhension tout le monde. Mais bandeko bazwa ki mo occasion ko landanga na bana bilaka TV nde bango na tikala ta na mois 2 ou 3 opinions comme ça. Oya bandeko o bapesi pona makambu ya ndeko na biso ya mobali oyo aleisi mwana ya mwasi na ye bombo na 5 ans. Mon amour, Eva, parti Angola, para ouvir sujeito. A minha opinião é a seguinte: a primeira coisa que eu posso reaçar que a moça é mesmo burra, tá mesmo burra, como se diz de bom português, ela é muito tola. Porque uma mãe tem que cuidar da sua filha. Que tipo de amor é esse pelo marido que você aceita que o marido faz isso na tua filha? Primeira coisa, se o pai daquela menina ouvir desta esposa, aquele moço vai preso. O que eu posso dizer, isto é crime. Para que nós em Angola você vai assumir uma cadeia mesmo, pode ser de 20 anos. É mesmo crime. A minha ideia é a seguinte: as vizinhas mesmo que queixam o marido na polícia, sim. Porque ela tem mesmo nascendo aquela filha, a própria filha do moço, também capaz de fazer isso na filha dele. Porque aquele já é um espírito que está dentro do moço. Imagina consigo, cada menina atingir 12, 15 anos. Vai lhe dar uma gravidez, vai ficar rivela com a mãe dele. Para mim, os vizinhos que queixam mesmo na polícia, que aprendem o mesmo moço, porque isto é crime, merece cadeia. Se eles deixassem, vai continuar fazendo as filhas alheias. Para mim, mesmo o moço vai preso. Vraiment merci wana maman na biso Eva abengaki biso depuis Angola yende mutatindeli biso voice wana mana Eva boa tarde obrigada ye mutatindeli biso voice wana ya koyebisa biso que ndeko mwasi aza vraiment zoba selon ndenge alobi bandeko ba oka portugais boyoka ngwana alobi aza vraiment zoba parce que akoyi kotika te bongo basala ngona mwana ye parce que soki ezalaki na Angola ake prison 20 ans ndeko salemela ye donc ndeko ba voisin ba funda pona libération ya mwana na biso chouchou ya quartier vraiment ba voisin ba funda yango nde wana ndeko na biso ya mwasi apesaki opinion na ye et tozwi lisusu ndeko na biso mosusu ba numéro ngo pesa tellement ebele nazoyeba te tozwa wapi tozmikanan oyo. Bonjour maman, ngai kombo na ngai Nazirea masolo ya kati na fandi na mboka ya France. Sujet ya liboso opinion na Oulala. Yaya aux en direct à émission. Allô, je fais l'émission. Dès au cas t'appelles wana place wana et vanda place. Bonjour maman, ngai kombo na ngai Nazirea masolo ya kati na fandi na mboka ya France. Sujet ya liboso opinion na ngai eza boye. Tant mieux ba locataire ya kalawana ba benga papa ya mwana. Sikoy papa ya mwana faut azwa solution pour na mwana na ye. Soki vraiment alingaka mwana na ye azwa solution pour na mwana na ye parce que makambo oyo ezokomela mwana na ye eza kitoko te. Eza na soni na mawa. Merci. Merci wana ndeko na biso Nazirea masolo ya kati. Oyo Nazirea masolo ya kati a rappelé nga lisusu la défunte Marie Misamo na ba titre na ye Nazirea masolo ya kati.
vraiment bandeko boyebi Nazaria bozoyeba eza album oyo et salaki featuring ya papa na biso de baba na la sœur Marie Misamu et na bengango meilleur featuring parce que ce boyo qui album wana non eza kitoko et bandeko kutu bosala ba reproduction biso ba voix za la raté ko reproduire ba album wana lokola ba Nazaria ba mama na ba album oh pendant que non se robieti on se na voix na oya kilelo nzamba kotombwama vraiment ndeko na biso azizi su Nazaria sangisa ngona masolo ya kati dans masolo ya kati kutu champagne hymne national à ba chrétien masolo na nga ya kati moto ayo kate vraiment bandeko bazo ba contribuer ki ba lobby bango bazu biso na nzela ya bana bilaka TV ba lobby vraiment que papa na biso na mama na biso fo bakangama ndeko ya lobby fo bafunda parce que ko bebisa mwana bayebisa papa na ye e bandeko ya mamour eli biso nini ah non nazwa iba voice belé makasi nazo regretter comment bandeko muso ya bandal ba tomboki ya lobby mamour tourne émission wapi na ya aïe 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 maman retourne à l'émission puis na yana nunga moko na yana na contribuer le roman moi sur na sali amona ngai vraiment nzambalo la pambola bino ba maman nyonso bosala ki ba réaction na bino vraiment na présenter ba excuse na nga moko yosala nga pasi ndenge ni ba biloko oyo ebungi menzamba ko ba kosunga biso to ba kozwa ba iPad ba biloko muso pona ko ba ko épargner ba biloko wana vraiment lisolo oyo eza lisolo ya pasi na mawa papa na biso ayeba iko ya Kinshasa et ayeba ipete mama na biso pe na ba makambo ezoleka ye na mobali na ya leisa ki mwana na ye bombo ye pa ye ba iteke mobali na ya yaki mobali na ye bana ba komi na bango ba fazer bana ba komi bitambola tambola lelo ko tambola na balembo ko tambola na balimeto tambola na matete okokuta bana moka mike ba osenga sera ya sombela nga lipe some vous croyez que bana na baza bana balabala baza bana ba uchi na ndako conséquence ya ba makamsu ba séparation et yo muto sala ka songi po mabala batu ekufa yo muto sala ka ba makambo po makambo batu ebeba sache-le que oza responsable ya bana mona na balabala oko sepela lelo oko sepela lobi mais avant okende oko futa ngona sena mabele oko futa yango parce que tala ba conséquence lelo ya ba divorce ya ba séparation et vous les femmes courageuses les filles courageuses o bozala na système que non mobala tana no baliote o bandi ko zo ba relation na ino surtout o baby c'est la ba relation mobala baliona nuté o ko zo courage mwana mwasi bato za libanda ozo yeba pe que non wana za mwasi na ya ndaku o ko zo téléphone oké ko benga mama ya batu na ndaku o yebite mama na soka zali hypertendu oyebite soka za muto ba tension oyebite soka za muto nini okokuta mama ya batu na kati okoyiko bomisa mama ya batu jeune fille ya bato yebisika banina mobile na été jeune sœur ya bato yebite yo kozwa courage ka ki courage ngo ka kilelo ngo ka ya biso ka ba jeune fille ngo kaka kilelo ngo ka ya ki jeune fille ngo ya biso kaka kilelo ngo ka ki jeune fille ya biso na vana na cheval blanc na fa na cheval blanc chez mamour lompinga na terminus wana na fandi bona ye komona mwana mwasi moko azo ya mbangu bande kota mokile za makambo mobali nanga mobali na ye avai na mwasi mususu mwasi andako mutu aye mbangu bonga nga na ebise mama boni ko samsa alliance boy mana ebiso awa to landela histoire boy ye andeka na alliance mukolo mobali nde o bavanda kinaye fa bandeko makambo ezebe na mokilio kozala ka presser ba biloko mususu te eza na batu musu ba bebisa ba relation na bango likola mbangu likolo ya mbangu je connais une fille na Brésil fille wana bakutani kana mobali abeteleka lisola vi na ye boye bonaza na mwasi na nga na Congo boye na boye vite seleki mobali asepela na ye azwa numéro ya mwana mwasi batu na Congo abloka mama ya mwana ya mobali wana abloka ya bengaka ete abandi kofinga yeke no nga na za mkolo mobali oh quelle idée ya ndeko mwasi osalaka biloko wana tika okozanga na yo mabala okozanga na yo mibali po mibali lelo balingana bango so intoxication te mibali lelo balingana bango so basi balandana ba vie na bango makasi te bakoma na bango na système ya papa kala zaka lati mwa kilo china ovana ina kwe wana mama kolanda ete mama ebika kiazana ina kwe malgré bango pe bakoma makama be na okotela bino te po bino pe mibali bozama kamu mabe yango basi bakoma osala bino bongo mais non mwasi oyo yo za libanda
oh lelo papa na biso aye moko ayebi raison nini azweli yo parce que biso totoleraka ngo te toakourageaka ngo te mpo neti nga navandi boye mamour nakende kotolere ke mobali na nga azala na mwasi na libanda nakotolere te mais lokola eza makambo ezosalema na mokili yo moko oyebi raison nini oke kozwila mwasi wana sous prétexte ke mwasi andako ya mabe yango nayebisaka bato bakotaka makambo mabala bato nasekaka bango omona mobala ye kopesa rapport ya mwasi na ye mais mituna na question mpo ani aboya ya mwasi yango te so ekomi place ya koboya avani donc aza mwasi mabe aza ndoki kaka te mabe ayina boye alingaka kutu bandeko no te afingaka asalaka boye ndeko na bino mutu ayobetela bino ti kamarade no mutu ayobetela ti yebisa ye kaka po boyana na bino na mwasi ana na opesa mwasi mosusu atika wana eza péché aya eza péché te ya péché te po mwasi aza mabe bible ekuta elobi na biso loboko etinda kona mabe osala nifo kata mais lokola ozomona mobali azoya kopesa bino rapport ya mwasi na ye me bazalaka na mwasi na ye yaya sosola yango na opesa bajeune fille nyonso bagros bisou oyo bazwa solution na likambo wana oyebi na kala mobali azokosa yo analinga mwasi na nga ndako te mwasi na nga ndako sali te bo eskize ngai na terme kaleson sali te mwasi mo balataka bakaleson ya minene me omona mwasi wana 10 ans na ndako 20 ans na ndako oh monika la famille lokwa ba yebi lokuta jeune fille fongola misu a Jésus kenda l'exolo temps oh le papa na biso pasteur John Challenger luka vina yo omona mwa mbali no moko boya mwa jeune gaso bani na pasi mwa cabine mwa nini ya sala kanga mwa suki na obo mwa likelemba bosangisi mwa makumba libala na bino bovandi pe lobi pe nzamba pambo libino eloko no moko eza goût yo saka na mobala yo moko saka na mobala yo moko te ya tikelengi olali pe na mbetu boba obengi na telefone azobomba pareil na se mbetu po yo za wana yo ngoza no bongo te ata kutu bolia na bino tata na pasi mais respect moko boizala kaka courage wana bandeko nanga basi botika yango tala ndenge bolinga bomemisi bebe oyo ngambu ndeko mosa sali makambo aza na poto nazolo bango parce que bana bilaka ezati na poto ndeko sali makambo azala na kati ya poto asa la France ye muto asali biloko oyo soka bengaka tantine na biso awa te yo bazwi yo moyibi moyibi alinga bayiba ete donc yo bazwi na bango yo moyibi yo siko olingi osala nini obenga mwasi ya ndako yaya botikaka biloko wana yango amoni mpe bapapa ngo baye bon tonton ngo babandeki kozwa biso mpe bajeune fille azosunga ntango so mwa classe mais tellement amoni kaka biloko wana eleki abendana na ye abi oyo ekoya kodétruire foyer na ngai edétruire foyer na ngai nayebi ndeko moko auta poto Sami Ndombele le pacificateur na kati ya Londres alors bamamu nga babetise ana linga na ngai te ata na ye Kinshasa namoni bango baotakata ndenge nalinga te parce que ntango akoyebaka mwasi na nga ndako aza boye to eloko moko boye akoko banda kobenga nga ba 2 heures 3 heures nalinga osala bafille mature te mosu mpe eza immaturité te ezaka bolinga okende ka vitesse ayaki lelo nasali mpe po asenti mpe nalingaka ye nzoko ozodétruire chemin na yo odétruire chemin na yo yaya odétruire chemin na yo odétruire chemin na yo donc bandeko na ngai ya basi totika vitesse wana soki bazwi yo mwasi ya libanda papa wana ye moko ayebi mpo nani azwi yo ngai naza na ngai te mpo nasala leson moral naza na ngai te mpo nayebi soki etika parce que à ton âge oyebi mabe na malamu nayebi mpe circonstance nini te oyo esali ke olinga papa wana nayebi na ngai circonstance nini te oyo esali ke olinga mare nayebi yango te parce que na vie na biso eza na bacirconstance mosusu okutani na moto abeteli yo lisolo oyo esalaki alinga papa moko boye yo mpo kolela etanke moninga mwasi mais kozala nde na vitesse te kozala na vitesse te tant que déjà eloko ozosala oyebi yango très bien ke papa ya bato aza na mwasi na ye na ndako aza na bana na ye aza na famille na ye ayebisi yo yango yaya nga namona bajeune fille ebele tosololaka bamasolo toza bajeune fille je suis encore jeune telanga moi bien bajeune fille nde tobeta bakati omona jeune fille so nga natekisa marie alliance nga natekisa alliance ayaya il y a des choses tolobaka natekisa marie wana alliance ngai so aye otalanga natekisa alliance ya alliance asomba na pasi po bana mwasi bake basele ngo contrat yo beti tolobi otekisaki yango kasi ntango otekisi marie alliance otekisa libala na yo te ayaya toza wana te toloba makambo moko mosusu otekisaka mpe libala oyo ya yo ntango yo ke kotekisa marie alliance otekisaka libala na yo ya tozolia futur na biso moko tozolia futur na biso moko yaya tala lelo age pour ça nozolela na église kanisa ba marié combien yo tekisa bango ba alliance
kanisa bana batu nini oyo lelo yo botola mabala na bango tala lelo mwana au place à se retrouver na âge en 5 ans chance papa pe kuna asosolaki ba umbu na nzambe batindi ekishasa aya kobondela mwasi na ye et mwasi pa Monique asa ko ina na mbeba et na kosala so eloko te aleye moko aye koyebisa mobali babonde mobala bondeli ye lelo wana libana na bango ezongi toyebi te lobi to lobi kuna bakoyi kokenda bango poto kasi mobali na ye alimbisi ye mobali na ye alimbisi ye po mobali nde mutu abandaki aleki na kolimbisa mwasi na ye lelo bebe na biso ya 5 ans na mama na ye na papa na ye bazongi na bango esika moko vraiment to prier kaka pona mwana biso ya muke makambo wana abosana na ye yango abosana parce que eza na bana ya mayele bazali ngai bebe na ngana zaki na ye na Angola makambo eleka biso na Congo Kinshasa kala même comme si to vanda kaka mwana zo yembela biso nzembo moko banda ko yemba pa na biso na peme no bika bato lotoko so ba lango lotoko ndenge esalaka mwana mbali moko zo yemba bibi ya Marcelo kuma mwasi ne bibi suko zo yemba bibi ya Marcelo na vanda na Angola mwana na nga ya mwasi azo yemba bibi ya Marcelo ngamoko na kamune yo aonde tiraste essa música? Oh, mama, oh, eu sei. Você sabe aonde? Não, eu escuto no Congo. Gabi, what? Você? Do, essa lá ngama moko na bi non. Depuis wana na bi na ko lobelo moko ya mabeli boso ya mwana ngai te. Na ko yiko sala geste moko ya mabeli kola mwana ngai te parce que niveau ya mwana oya yembi bibi ya Marcelo. Na longwa ki na Kinshasa na 4 ans. Mwana toke Angola. Mwana yembelinga bibi ya Marcelo. Soki na 8 ans, soki na 9 ans. Na lobi non. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Não brinca com Deus. To sakana nzambe te. Bande ko na ngai wana ezaki suite ya bebe na biso. Bongo suite ya ndeko na biso oyo. Asalisaki mobali na ye pe bazwele kinchudi vraiment wana nazoka mawa comment téléphone ekufi boyoka mama na nga oyo azali na Kingasani mama na nga vraiment nzamba pambola yo nazolela voice to na mai na misu endeko na nga ya mobali ya Cité Bethel ozoyeba nena lobi da Cité Bethel to bengana kina yo nazolela voice na ope na mai na misu apesa kinga exemple ya pasteur na bango alobi na nga lobi makamba kinchudi eza ya GT pasteur na ngai moko akendaki kobala mwasi ya kinchudi amonaki yango lokola ba aventure alobi pasteur na ngai ya Cité Bethel atangelaki biso na komba pasteur alobi eza témoignage pasteur tokendaki ti na bandundu akende kosala cérémonie pona nini mwasi na yeba tikala bakufelaka kaka bana et aujourd'hui j'ai vite compris que non peut-être babiloko pe komelaka mama na biso bana babanaka kufa na libala wana tangu ndeko wana sololi nanga j'ai vite compris que non les papas avec Kinchudi na yaza ko déclarer parce que comment bana bakoyo kufara d'aller vite bongo yaya biloko msoso mona ka ils ont enseigné biso nyos ezalanga na ba parcours makamo na leki nango eza na ba histoire vraie on a leki tant qu'on a soli na frère nanga ouais Cité Bethel na oloba parce que kombo na yebi susute oyebi déjà ndeko nango pesa kinga lisola ya Cité Bethel ya pasteur directement na comprendre que Kinchudi amabe donc tango zo bala ndeko nanga eloba ba Congo tout la dikulu tala ka place ozonyata ya poser ba question na lobite ke mibala bandundu ba amabe mibala bandundu ba kitoko ya ba cha basi aleze puis mibala bandundu ba ebolinga so alingi yo ya aya mamu wana zamba mbali na mtabandundu te wana talio te wana yakama kamunanga ya mobala bandundu soka lingi yo ya ata ba cha sacha moto na mutu aboyo te alinga mwasi na et puis so azana eloko yo mbongo yaya osala oza kitoko me bana makambo na se yango biso nyoso tu ezala bangala ata mibala ba mongo omona mobali okolinga mobala mongo akole iso kitoko akolatisa o kitoko me na suka nango moi quelque part ora mutu bandi ko bouger côté kuna na ma campagne côté kuna na Gitambo côté kuna na nini moi mutu ko maka ko bouger donc ezana na place mon côté ka ndenge jeunesse alobela ki biso nulle part au monde il fait beau vivre. Donc ba bazana nord bazolinga bakeni o bazana sud bazolinga ba ouest balinga bakeni ba est balinga bakeni donc cela veut dire to fana nde na bonzambe donc soko fandi na kati na bonzambe boyoki lisolo ndeko na biso ya Kinchudi abwandai ko kende église akuta ki église
nde kokanga ya soko za na nzambe te nyonso bakoki kosalaka mpo na yo na libala na yo ekosimba nazoyebisa yo. Mais soki oza na nzambe nyonso bakoki kosalela yo oyeba te olala te bayebisa yo te okoyebaka yango car le Saint-Esprit est là pour nous. Le Saint-Esprit azoya ko révéler biso makambo biso toyebi te. Yango na lobaka yaya ololekisa tana baninga soko salaka kene musala zonga komisa Saint-Esprit muninga na yo. Saint-Esprit na lingo za camarade na ngai. Eza na biloko musu Saint-Esprit ko révéler ka yo bakabalo kamo yo banoloba bayebisaki ye eza mutu moko ayebisaki makambo yo ya komi nzambe okomi nzambe te mais le Saint-Esprit azo souffler yo. Bandengo nanga na oyebisa bino makambo ngamo ne na bino na vivraka. Makambo ngamo na vivraka. Peut-être au monde pena oyo kakana mikolo oyebi ke ozimbongo te. Ovandi pena boyo akati na boka bo moto na zebiso oyebi ko ozimbongo te. Ozimbongo te ka kena toilette no kunati. Ok na toilette botali pena mais toilette nangisa propre côté ni na boka mo miso na sa toilette nanga na bazelu moko ebota kuna ya na tala bande ko na ngai na zebisa bino biloko nzambe a révéler biso. Mamsu yo mona ngo yango balobi makambo nzambe liboma pona batamukili. Mutu muso mona kaka Bouzoba, mais nazo ebiso za ba chose vraie. Eza ba chose vraie. Eza na bandeko mususu komona chambre na yo salité. Ndaku na yo salité. Salité wana na se ya congélateur, salité. Na bampuku bakota kota baliaka ba mikuwa baboka quelque part. Yaya ezo menacer finance na ndaku. Tokangi na biso besprité, mais ezo menacer finance. Ndeko tia propriété na ndaku na partout. O bana komona gloire ya Nzambe. Ya mu pepe wana epalpaka. Ola lozoloto na chambre no. Donc mu pepe ya kaka chambre no yozana ngona ko kende te ipo ko ndako kitoko foza na kintambo foza na bandal foza na ngiringi foza non. Kaka ozana ngona kintesu na kimbateke na uti mokali na wapi na maluku na malue kabisika sozali ndeko na nga bongisaka esika yozali okomona ka gloire ya Nzambe na makambo susu. Parce que quand Dieu azoya ko sola pena mutu l'endroit aussi compte. Basal nanzambe bazolanda nga bayebi il y a des endroits compte aussi avant di pofani pe bisika moko propre zola la pezolota bandoto kitoko ya bandoto musuto lota ka ya ma BR nyoso tout ezape entourage environnement za salité environnement na biso za salité okomona environnement tellement c'est trop sale allez yo ke kaka makanisi yo ke kaka ke no oh bazola nanga bandoki bazola nanga ndaku bwede mpese ndaku bwede mpuku ndaku bwede mosquito ndaku bwede ni donc ndako ezokota biloko ebele à la fois sangisa siko na biloko yo moko lamba ki obomba ina ndako sangisa siko ba salito yo moko tikaki aya tu attends de quoi na Nzambe oko bana ko tsaka ba pasteur ba ko tsaka ka maboko ba pasteur ba ndo tsaka ka maboko mais suka nango makamuso eza bongisa kanoni sikana oyo zali yango na bi comme ça Saint-Esprit muninga na yo abana ko révéler ba choses cachées tala ndeko na biso ya mwasi ya biso ozana Nzambe elo mo suna ngina baksela bandeko na ngai soko zali suna Nzambe asala nini apesa kimia elo mo be ko komela openza ya grave moyebi ndenge zo pesa ngo na yo moko ntima teke yo mto opesa ngo opese loko wana yango bomoni ndeko na biso ya mwasi alobaki aza suna posa libala te mais azwa ka biloko na ye bandeko nyonso bo Nzambe na ngana olela ba réaction mama na ngana avandi kuna na apesa ki ngai na Kingasani umasina mama na lobi na ngalobi ngai moko na lingai information voice ata moko to yokata ya mama wana mais na perdre yango mama lobi abi ngai na zali mutu ya bandu mama tangeli ngai ba tribu na bango alobi ndenge tozala batu bazaka na biloko wana mingi eza bayanzi tala tozala kaboy tala esale makao mama na biso alobi apesa ki opinion oh non je aimais la maman et puis alobi na mwana soki mwana mwasi wana zali pesa adresse na nga place boy Jésus Christ est-ce que maman olandi émission nanga okobenga nga lisusu soko olandi pene émission okobenga ngai parce que olobaki makambo moko boye vraiment esalaki nga kitoko makasi vraiment maman olandi émission nanga oyo obenga nga po makambo oyo olobaki esalami vraiment kaka ndenge oyo olobaki na meka iko swana ndeko na biso ya mwasi natalisaki ye lolenge oyo lobaki natalisi ye lolenge lobaki kasi nazalaki suna ba preuve te ba voice wana eyebaki suko kende mais
nayebi ke toza toujours ensemble tokobongisa yango tokoluka vraiment téléphone moko boye ezalaka wana ka uniquement mpona babiloko wana tokobongisa nango avec le temps vraiment honorable Pembele Pascal Biwala aza wana akoleka na kosoutenir biso ya Nene Gonsalvins aza wana akoleka na kosoutenir mosala na ye et vraiment nzambe akotia mpe loboko mpona tosola ngo na mamour ekende musika ekoma lisusu na bamakambo ya lolenge malamu vraiment bandeko ya mamour wana nga nazoyebisa yo ndeko na ngai nazoyebisa yo yaka na Yesu ndeko soki nazoloba yaka na Yesu parce que makambo nyonso nga nazobetela yo masolo nyonso nga nazosolisa yo ndeko na nga eza nango kaka masolo te kozango te kaka betaka kaka masolo ce sont de réalité et de vérité oyo mutu azopase nango yango yo mpe ndeko oza na bamasolo na yo tindela ngai ndeko oyo otindeli ngai lisolo na omoni ti sikoyo nabeti te parce que eza na bamasolo mosusu vraiment lokuta mabe te tobetaka te omoni ya na biso akindoki soki ndengeni epuis ndenge opeseli biso basansa lisolo yango ndenge opeseli biso basansa lisolo yango peut-être mpe ekomema biso na prison mais eza na bamasolo mosusu soki omoni opesi tobeti lisolo yaya ntango bopesaka masolo ya bakonzi ya mboka ke tala yaya na biso kutu aza premier ministre tala asali boye ya télévision ozomona eza radio te mutu nyonso azomona mamour na yo ntango akobanda kobeta lisolo premier ministre akoyi mpe koyoka bandeko bayoki boyoki lisolo na biso elekaki mama ministre mutu abengaki biso mama ministre mutu abengaki biso apesi biso lisolo cela veut dire tosola ngo na mamour ezokota na bandako ezokota na bandako siko ntango yo opesi biso lisolo moko boye ndeko ozosilika na apesaka lisolo ye te ye wana alekisa biso famille mobimba lelo yakoma boye akoma bokoma ntango tokobeta lisolo ya bongo bomoni kaka batie mamu na yo na prison oloba nini donc ntango tozosalela nzambe le Saint-Esprit on a besoin de Saint-Esprit fois à la parce que esprit a discernement et ya ko tombwama na molimo mosanto parce que soko za na molimo mosanto okoyeba ko discerner les choses le mal le bien donc eza nzambe yango nga nazobenga yo ndeko na ngai ya mwasi ya mobali papa atokomi na suki ya pembe nzambe aza na bomoi nzambe aza na bomoi aza na posa na yo nzambe alingi yo yaya napekisi yo komela te napekisi yo babar te napekisi yo baboite te parce que mokolo okutana mpe na nzambe na yo ezali kasi yebake na kati na motema na yo nzambe azala kati na yo nzambe azala kati na yo yayanga na kobetela yo lisolo la nga moko ndeko no mamu ndenge nini nzambe abendanga ke nga na ajo na naka ya moke boye nzambe akatanga basentiment mosusu yanga azala so tokeka bar na baninga bandeko na nga bitumba ifo ebima na nsima na nga soki nga nake bitumba ebimi soki nga nake bitumba epi baninga oyo baotala ngai bakamarade na nga bayebi Sylvie Makubungu Ngala Makubungu Ritmo Pepe bakamarade na nga bayebi oyo tozalaki peut-être tozotambola na bango bayaya na nga bayebi oyo nazobeta lisolo tobima na bango toke baboite nde baninga bakenda baboite de nuit yaya incomprehension na obotela baninga eloko te kaka ya pamba boye asalinga eloko te mpe naza mbata moko eswaka soki nabeti donc mokanda so elika nabeta moninga mbata asalinga eloko te or c'était appel ya nzambe koma nzambe alingaki kaka abendanga nazalaka wana nakendaka ta église nabondelaka na ngai ya ntango nga nalobai na okende église ata moninga nga moko andimi te baoseka nayebi ke eza mpe na moto mosusu otala nga na télévision oseka oloba badistraction ya kozela okoma na mbeto hôpital te otombola rafa kozela okoma na mbeto hôpital te otombola rafa parce que so tokomi na mbeto hôpital nde totombola rafa me nalingi ntango oza na bomoi sikoyo otombola nzambe wana yaya jalousie motema mabe jalousie na motema mabe ebendaki ndoki yo moko vana na place ovandi na kati ya ndako mituna no na yina ya bato mpo ani mutu asalanga nini yo ata likambo eleka kala yo ozala nango kaka na motema bamosusu mutu anakuta bosana na ye yo ozala nango kaka mpona kodétruire sikoyo lelo bafamille oyo bazwi nini ndeko na biso ya mwasi oyo ya lisolo ya ndeko na biso ya bandundu aza mpe na mosali na nzambe ne alandelaka ye mabondeli kaka lokola bapapa na biso le révérend Léonard Lwemba Teko
le père de CGD, grande communauté CGD, la gloire de l'Éternel. Papa n'a pas père spirituel, n'a pas le colosa a kanda makasi. Donc tu résoudre le problème. Pesa ekate le komoko. Fond de démarrage. Atika la sala vinae. Bande ko mobala leli. Alobi aobala na ye mwana mwasi wana te. Mwana mwasi wana aozonga mboka. Mais mwasi pe alobi. Moi je suis de l'Équateur. Babiloko wana na okota ngo pe lisusu te. Aboyi na ye penza basi o abano wana. E aboyi na ye abi esimba te. Mais pour na biloko ndenge ba pasteur balobi apesa mobali fond de démarrage et o etikali mwasi a continuer chemin na ye ndenge alingi. Vraiment bandeko wana ezalaki lisolo ya ndeko na biso ya Kinchudi. O ba pesaki o bomoni ke non ndeko na biso ya Kinchudi ba pesaki eza bandeko mso pe ba pesaki biso pe ka ba opinion bandeko na biso ba yangola pe kaka ba pesaki pe ba opinion na to solo lango ndeko na biso ya mwasi ndenge aza pe na basala nzambe ya solo e basungi ye po apesa mobali na ye ata fond de démarrage balobi basi ya motema kitoko kaka ndenge elongi na ye ezali ndenge nzoto na ye ezali lokola babe na mwanza tamboe Paris Saint-Germain poto na poto balobi kitoko ka lokola ya mamour ya tika pasteur Moïse Mbiele ba bana oteka lobi anote ya lobi to mindimaka otali pe kitala tala obina kitoko bena mwanza wa kitoko mitalaka kitala tala ba vamanga na kitoko poto na poto kitoko lora mani ponchal ma ponchu glodi ilunga bana ya to solo lango na ya mamour nyonso to ya braza ya poto partout boa kitoko pe boye lenge wapi na lela bino ya dega vraiment nzamba lola asala bino bolamo asala ngai pe bolamo asala pe biso nyonso na équipe technique na biso ya RTV bolamo asala pe biso nyonso to ba journaliste to lekaka bolamo asopela biso mafuta nzambe wana aza bien nzamba aza bien yaya benga biso ba histoire na yo tindela mamuro continue ko benga pesaka ba opinion na yo ekozala malamu o ezalaki kaka ba conclusion ya ba émission na biso o eutai koleka nde ya mamuro alinga kaka a conclure elongo na bino vraiment mama na Florence ya alingi bino mingi ciao.